Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko. Koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango. Moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufa to maya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye motafandi na mabele yetondanki ta talantina nesongi nzila fumu kusukia mbunzala mpanda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 mponi ni te ba ngunza kati na religion africaine vuva mfumu kimbangu bayeli susu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobienge makabongo Bayindo Bolamuka biso tomeseni koloba biso liboso na bino tokokaka benatina seyoko koluka kozongisa conscience ya bato. To yambi mwa mituna na manaka yeleki bato batuni mwa mingi et puis mwa mikolo mibale oyo to dwi penza mituna bato bazeko tuna Poutine alobi cristalline noire, Poutine alobi cristalline africain, Poutine alobi cristalline moindo. Ekenda bato etikala bato. Bandeko balandi torobaka to senga kanabino bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris. Benga na ino ndeko azeko sa mosala wazeko betelisano la mbese loba na ino atika lisano la mbese wazeko kolopandako wazeko sala mwa mosala njonga njinga atika na ino apesa biso ntango soko masolo yeto ko solola e kumbeli eloko ta ko kyazongela mosala oyazeko sala meto yobi que to yeko zongisa conscience ya bato yango nde tina ya nesongi nzila na elekoyo. Oske na Poutine tozeko zila tangisa biso bonzambe na kopese biyano. Oske na Poutine lelo biso Bayindo tozeko zila to tanga bonzambe pa ya Poutine pona moni esali bezo surtout na ba réseaux sociaux na ba TikTok ba réseau ngo yonso. Surtout na seconde intelligence artificielle, basé côté à moi, voix wana koyoka, Poutine a dit, Poutine a lobby, Christ est noir, et tungisi makanisi ya bato. Bandeko balandi tango basé kolobana ino soko tokei na réalité. Christ et ali kombo ya motote. Entre guillemets, soko Poutine réellement le baki que Christ ali moyindo africain to kenango sika wato mekanano ko sombitini ya makanisi. Christ e ali kombo ya motote. Christ e ali pe kombo ya mobikisi ya Israël ote. Christ uti na hébreu Machia Messie Christos. Oyo na latin, Christus, ouin. Rien que ça. Ba christianisé to ba chrétien. Nde ba kolaki yango. Na kombo ya Emmanuel. Surtout plus grave, ba romende, ba colonisaki, ba na Israël à l'époque. Yango nesika Emmanuel, kombo, ezalaki significatif. Dieu parmi eux, ba na Israël, et régné. Kombo ya Jesus. Tozongi siga wana latin. Jesus Christus. Ouin. Po
bana Israël bazaki ko reconnaître na yende sali ekoya. Quelques-uns bien sûr, malgré azalaki incompris nenga kenda ko suka na kuruze. To zongi sikawa soko Poutine alobi Christ ali africain. Mene songi nzila baloba yango moindo nde akobikisa mokili. Fumuki mbangu nde tango baaki couronné na centenaire ya 1921. Ne songi nzila baloba ki yango. Fumuki mbangu couronné mobikisi ya mokili. Mais pourquoi pas lelo Poutine alobake Messi azé africain azé moindo. Mais ouin de Dieu motindami mobongoli makambo. Voilà. Yango penza te alaki masolo na biso ya mokolo mwa lelo tolingaki to meka ko yanola na bandeko po motuna yango ezongeli biso mbalo mbala okenda boye okuti yango zonga bokuti yango esengelaki to pesa pole un bateau surtout eteni ya bakamite tango bagoloba Josie alaki noir te Josie alaki noir te so balobi Christ alaki akoala noir to Christ alaki noir. Le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu. Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu. Josie Boyebi Emmanuel Esika Outelaki. Yambo ba de former l'isolo na bango pa yaba romain te Constantin aya na consul de Nice ba ya kokela mokanda te ya kokonza Afrika. Lelo to beta penza masolo wana na mozindo na yangote. Trobaki toze ko ya liboso na bino po ya kolamusa makanisi ya bato. Moindo lelo balongola ye conscience. Bato balandi manaka eleki balobi po nini oze ko condamner christianisme po nini christianisme ze ko te ya bosembo mais batonde baze ko yamba christianisme baze ko sala o baze ko sala. Bayeba nzete na mbuma na yango. Soko to joyi christianisme lokola nzete. Kasi oto epenglaki na manaka eleki. Eze bambuma te. Escroquerie. Lelo bo uti ko mona na etando. Pasteur ko ridiculiser une femme congolaise. Po atie lisungi, atie mabonza. Il y a 2000 francs. A ridiculiser la femme. Alo banaye et pa inangaya wa ma bonza ya pauvreté kende ko tsela ngoba ba pasteur pauvre. Et c'est bambuma ya christianisme. Intérêt égoïste. Phénomène mutakalisation si ba pasteur ba nango très avancé kolega même ba païen. Ba pagano. Te lelo tolingi sika watola kisana bino bandeko balandi ndenge nini balongola moindo conscience nasimbaka mingi mayoyo tokomona kame tokotia kakate loposo pembe tango bayei epai na biso baindo la première de choses balukaki balongola conscience epai ya baindo oyo lolo topeselaka ngo ndakisa namba yeba kosalelaka informatique ba yebi lokolo ordinateur. Il faut au formateur mémoire to bandela système. Soko bandeli système auto bengeze lokwa formatage ya mémoire. Il faut installer nouveau système. Et qu'on nécessite sikawa ba programme ya sika. Même ba programme ou ezalaki. Mais ko sengotia ya ba programme ya sika po uti ko bandela système et ordinateur. Et c'est supposé ordinateur etikali vierge et bandeli à 0. Oko banda sika wa ko installer programme par programme ozenango pour ça. Yango zena bomo ya baindo. Loposo pembe tango komi abandeli système ya baindo, c'est-à-dire akutaki moindo moko conscient. Akutaki moindo moko azeko vivre parfaite communion na tata keli likolo na se. Lelo après formatage à l'oposo pembe, lelo soko tozolo bokala ya baindo. Bankoko na biso. Mbala moko yo moko na cerveau. Yo moko moindo na cerveau. Odui nkoko moko alata kashu sexe.
aze torsoni mwasi to mobali ozwi koko moko moyindo moko ya nkoko aze kolia mitsopi aze kolia mangolo ya mobesu koko yango aze makolo ngulu ayebi meme kosokola te koko yango aze koloba lokwa makaku aze kosala bagrimase lokwa mokosombo. Donc na yo ndeko molandi soko nalobi kaka bankoko na biso okei na equivoque wana po batangisaki yo wana nouveau programme installé par l'homme blanc. Yango tokenda malembe biso tolobaka bosembo ezali na ntina te batia yango biseuzeu mpe lokuta ta soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta. Lelo soko beti lisolo ya moyindo bakoko na biso mbala moko bamoni bandako wana ya pai bandako ya ndele bakoko na biso bazalaki kovivre na racine yango biso moko na makanisi toke nango na kimbiolongo uwiri ntiru bakiri fuiri oke nango na soko misisa nini so yaka wana oyo bele yaka wana yango nde misisa nzoka soko toyaki na conscience tango balobi misisa tokoyebake mbala mboma eze mosisa mbala ya langa mbala ya bambala nyonso bamanioko eze misisa. Tango balobi bankoko na biso bazalaki kovivre na chasse pêche na quête yo moko esika ya pêche omiti ndobo bazali kotia pambu na ndobo bakopesha yango na mai ya kalamu peshe oyo komona na nkoko na biso yango wana. Chasse oyo yo komonela na bankoko ya baindo eyali chasse ya kokanga bampuku ya zamba yango wana chasse keete oyo yoko okokanisa na cerveau na yo moyindo lelo eyali keete ya mbile sobe ya mingenge okomona te keete ya malala à quantité industrielle bien sûr okomona te chasse ya kokota penza zamba kokanga mboloko kokanga mpakasa te okokanisa okei directement na komona mpuku mpo baformataki moyindo sika wana lingi na zonga loposo pembe yambo formate baindo yambo ya kokuta bankoko ya baindo loposo pembe ya kokuta bakoko ya baindo na baindustrie opulente. C'est-à-dire moyindo asalaka ebende moyindo wana me yambo tozongelaka eloko mbala soko balobi moyindo azala première grande puissance lelo soko balobi États-Unis nde grande puissance bazali kotala nini mandoki ya États-Unis économie ya États-Unis technologie ya États-Unis et vie sociale ya États-Unis yango ezali kosala na ye grande puissance okoki kozala te grande puissance okangaka bampuku ya zamba ovivaka na michopi te Afrique ancienne alaki première grande puissance balobi pharaon alandaka bana Israël na bachar bango nde bakomi na mikanda na bango moto oyo azalaki kolanda na bachar atambolaka bolumbu na cache sexe moto wana azali kolanda na bachar to souligner pharaon wana azalaki komela mai na coupe en or bato wana bayebaki deja kozwa or na matière première batransforme yango basali nango biloko ya matoi basali nango babracelet en or yango soko bokei na bapyramide esika bakunda bapharaon bokomona réserve ya bomengo bakunda bango nango en brut te en produit fini. Or toyebaki na bakiti ya baroi na bakiti ya bapharaon baze kotia or massif mais loposo pembe tango ye malin culotté il avait vite compris que ekosenga a formaté biso toyebaki jamais nzambe abotaka na mwasi ya mokili jamais bakoko na biso bayebaki force ya kokenda pe kozonga to réincarnation
bankoko na biso bayebaki. Bakoko na biso bayebaki tout ce pays suba yonso kofuta makawa. Yango bazaki na tout intérêt ya kolona bolamu. Wana bankoko ya baindo. Yango zali komona bankoko baindo bayaki soko basali bilanga. Mingi bilanga ya pene ya nzila. Ezali pona baleki nzila. Yango bankoko na biso bayaki na ba hotel te na ba restaurant te. Différemment na bokoko yo tozali komona lelo na cerveau ya bandako ya ndele. Mais tolandia ba histoire ya ba mise. Loposo pemba kenda na ba clôture. Na ba clôture ya baindo. Amema epai na ye. Peinture tolobaki yango na manaka eleki. Ebota mepai ya baindo. Mabanga ba broyer basali peinture. Mélange de couleurs. Ebota mepai ya moindo. Nini? Loposo pembe malgré technologie na ya lelo. Et si ya poussani mosika koleka. Ezala ba asiatique. Ezala bango ba européen. Maintenant no monta koki kotonga pyramide te. Mais tozonga na tango wana. Mabanga oyo ba superposaka na pyramide. Tomatisaka yango sans grille. Soko tomatisaka yango même na ba corde. Bongo corde wana. Tata mokeli mota salaki. Na pyramide zena makomi. Taye ba taya mabanga. Po ba taye mabanga wana. C'est que ba bire zalaki. To bisalelo ya bibende zalaki. Oyo ko permettre à ce que ba taye mabanga pona kokoma. Bande ko balandi melo poso pembe nenge to utai koloba malin culotté. Abandi na ko formater ba indo. Alobite e alina vrai nzambe. Nzambo abotaka mwana se moko ya likinda. Et de fait qu'on ndimi mwana wana okomi mwana ya nzambe. Biso to botama bana ya nzambe teme bakelamu ya nzambe, ba créature ya Dieu. Kaka o ya ndimi l'unique fils ya nzambe ndakomi to ko bengema mwana ya nzambe. Nini bomona loposo pemba e fasa baindo. Moindo nyonso ya tunaga motuna. Nzamba ala na inu importe te. Nzambe nini wana tika ngwende na ya bokonzi. Na molimo ya kobota na mwasi ya mosuni. Te bateti nyonso. Loposo pemba exterminaka. Trotte de noir e kobotama. Ba memi ba valeur. Tolimbolaka yango e balanaki na cercle vicieux. Mabe otosalaka to nyokolaka. Bana Israël faki to futa. Entre guillemets, wanateli sona bisolelo. Ba memi ba valeur. Yango bokomona histoire ya Amérique. Et tombwami, to e betami tango kaka baindo bakei boumbu. Europe et tombwami tango loposo pembe ba memi biso na boumbu. Histoire ya bato bakela pa ya baindo bomonaka sincère. Moteur à vapeur, lampe tempête, et belé na aussi ça kotanga te. Ben invention ya baindo c'est belé. Mais bande ko balandi yambo tokutana brassage na loposo pembe. Moindo ambomaka bakor. Ba faron ba kufi. Moindo asali formule na ye ya kwambome corps. To ebita utilisaka matière nini. Mais moindo wana sans formatage. Lelo banzoto ya ba faron ezali. Bango bakoki kolakisa biso me na tomba talpiot bomona mikuwa ya Yesu. Aye de siècles avant après ba pharaon bolimbisi. Mais mikuwa na ye. Tuona to bandina noka na mikuwa ya Yesu. Vom télévision tila rabino documentaire les tombeaux de Jésus. Soko déjà na tango ya Yesu atikali mikuwa toko remonter tango te. Tokenda na ba Eli, tokenda na ba Moïse, donc ba ko ala te. Mais ba pharaon o ba existaka avant ba Eli, avant ba Moïse, ba nzoto na bango ezali telelo. Tala moindo wana na lingina me mabino na dimension ya moindo wana. Loposo pemba ya formaté ba indo.
Baindo bakomi ba christianisé par imposition. Baindo yo bazé ko kima, bakima ki bakoti zamba. Tango zeko kima etumba, tango zeko Loposo Pemba incendié ba village, ba mboka, a détruit ba industrie. Tango baeko abolir esclavagisme, baindo batikali na bisiko batikalaki. Soko tango ba abolir esclavagisme botikalaki na zamba. Botikali na zamba. Bozaki ko kenda d'abord lokola ba esclave. Na ba chaîne na kingo. Na ba sous-vêtement. Mususu pe bolumbu. Menini bogo sala. Tango batiki bino lokola moyindo azalaki moto ya pideur. Eloko aliboso fami bomba. Na ba moyen yonso. Soko na nkasa makemba. Soko na litaba ndeko mususu azalaki na ngomo elamba bakaboli katikati ba mi bomba. Po moyindo azali moto ya pideur. Yango wana tango bayeko jouer na ba sapeur pompier poto bosana te Loposo Pemba pelisaka moto ye moko a contourner yeko jouer lisusu sapeur pompier mobomi. Loposo Pemba sali classe na ye tango a détruit programme ya tata mokeli epai ya baindo asali programme na ye ko installer epai ya baindo programme ya ko accepter Jésus, c'est le Fils de Dieu. Lola moko existaka. Bato nyonso bazalaka na lola wana bazé ba pembe. Loposo Pembe. Bazé na mapapu ya pigeon. Enfer. Enfer wana li felo. Na li felo wana moyindo. Lokwa ngai na yo. Azalaka na mokila lokwa makaku. Azalaka na matoi. Mais différence à ma papou na yena ma papou ya bato ya enfer na bato ma papou ya ba ange na paradis koto ma papou ya ngembo kuna ma papou ya pigeon. Lelo comme mon papa il y a plus de 80 ans ayobi ke ba ange lu ba kana ma papou. Te formatage. Nouveau programme installé par l'homme blanc. Na programme wana Moyindo wana yambo ba formaté avant formatage. Moyindo wana azaki ko kufa elengete avant formatage. Moyindo wana azaki acteur ya mokili. Yango to pese exemple. Aibaki ko ambome ba corps na ye, aibaki valeur ya nzoto ya moto. Moyindo wana yango ba Hippocrate baki ko tangela na Afrique. Lelo po bima médecin, faut ça la serment d'Hippocrate. Mais Hippocrate biso moto to tangisi. Menti de botami na Afrique. Ba forgeron bato liboso balamba ki ebende bankoko ya biso avant formatage. Metango Loposo Pemba longoli biso na programme tata akeli likolo na se inspiration bungi to komi ko dépendre na Loposo Pembe ta labitelo. Je suis diplômé en docteur en atatonga ata bouton ata tonga ata bouton to salité bato bazé ko tanga po bazala auxiliaire basunga Loposo Pemba kokisa bamposa na ye bande ko balandi yango to senga kana bino bolanda ka biso sans tendance et sans parti pris botala moyindo formaté nouveau programme ya Loposo Pembe alongoli kaka conscience et pas ya bato banko kona biso basalaka kadonate Soke pa ina bango bondumba ezali métier ya kala même na tango ya yesu pa ina biso ezalaka te et pa ina biso ezalaka te société ezalaki ko vivre na kimia bolingo bondeko kati ya bato basi basalaka mibali basalaka na âge à 12 ans mwana kei koyekola mosala sikawa okoki bato batianaka litoyi na nzela te oluka obanda ko baratine mwana ya bato ndenge zo ko mona ngai awa ya na biso afandaka na Europe o sentir on atika na Marité François Girbeau petit na venir na bino ba ko craquer oze ko batala makambo tango moso olalaka na carton tango mosusu motuka bato sala accident olongola kiti na ngo ya sima
et comment mbeto na yo. Moto akomaka tina 40 ans, azeko vivre accroché à ba parents na ye. Te, société ya formatage ya loposo pembe. Mokili ya formatage ya loposo pembe. Yango boze komona toze na mboka oyo, dirigeant moko a détourné 350 millions. Na mboka oyo, na est bana basé na malnutrition. Na Kasai, bana basé ko souffrir na malnutrition. Peuple ya zeko gouverner. Azeko zanga 500 francs ko sombali pana tongo. Bato mosusu lelo basé ko brosser na savon pour dentifrice et alité. Bandeko balandi. Mais motomoko a détourné 200 millions. Le lot a faire 70 millions. Il y a pas forage. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Le posopemba longoli conscience ya bateau. Moyindo alona kana nzila. Awa baleki nzila bakoleka. Bakuta ata nguba. Bakuta ata manioko. Bakuta ata mbala. Moyindo akwei. Bakolokota ye. Sans pour autant baluka baye bazenan. Bako soigner. Bako soigner na ino. Okomi na mboka. Directement ba memu epa ya mokonzi. Okolala. Okolia. Nandenge longobani. Loposopemba eko formaté. Nouvelle installation loposopemba tiaki. Yango mboka sibalter na finga ka mokonzi. Te epa ina biso to uti yambo ba formaté biso na programme tata mokeli. Mokonzi aka sacré. Nalandaka pe kulutu na biso Koffi Olomide ayembaki yango bazalaki babombelaka mokonzi parti préféré ya Niama. Atanga yango epai na biso te. Ezali nango naturel eyebana ke sika to uti. Mais lelo na programme loposo pembe ayeyi na démocratie. Démon wana a comparaka kaka bato. Mokonzi ayo mona ye nani? Ya eboti ba rébellion. Rébellion na bankota na biso ezete. Bokomona ke makambo ebele zeko tambusa lelo mokili. Eze na bankota na bango. Viol. Eze na bankota na bango. Sima ya ko formaté moindo nouveau programme oyo ba installaki nde ba indo pe ba komi ba violeur. Yo zeko landa komela biso violo na lingala. Koloba na ngate kozwa mwasi na makasi. Wana o limboli yango. Manemo viol. Et pas in abiso. Divorce. Et pas in abiso. Kolobate, ezeye ko kabwana ya mwasi na mobali. Bongo séparation de l'homme et la femme. Tokobenga ngonini. Te. Biloko mosusu eyei kaka na ba programme o bango ba installer pa ya baindo. Divorce, viol. Yambo ba formaté biso. Tango tozeye ko dépendre na programme ya tata mokeli. Biloko wane alaki te. Biloko wane alaki te. Loposopemba installé programme na ye. Ba violeur ba koti. Pour alimenter esprit yango ya viol. Ayeli bino pe ba film ya viol. Pour alimenter programme yango. Banko kona biso ba yibaka population te. Par contre, ne songanzila ba limbola ka yango. Ndako ya mokonzi ekoki kozanga bilia te. Po mokonzi azeko se soucier na ben valide. Na ben valide. Be bon sono. Ba vieillard. Bato yoso baze susu na makasi ya kosala te. To na possibilité ya kosala te. Ba dependaka na mokonzi ya mboka. Yango bato baze kosala. Baze kokenda kotika eteni na ndako ya mokonzi. Euti na tata mokeli. Ne songanzila balimbola kango. E bandaki na roi PV. Ngai. Kozala vutuka kitoko makasi. Botala matière. Yambolo poso pemba ya ko formaté ba indo. Politicien ko kozala voleur te. N'importe qui a comme un politicien te. Bilembo ze ko sala. Obotami po kamba bato. Okozala moyibi te okozala mokambi. Digne de ce nom. Obotami po zala mokeli. Okozala mosali. Ngangula kenda ko sala etenyo monisa misala.
bangangula babotami moto azali kobotama na bilembo pe bilembo ekei kosala yambo loposo pemba formaté lelo na nouveau programme installé par l'homme blanc mwasi atamboli bolumbu sans pour autant se rendre compte qu'atamboli bolumbu ah bakendeki na conscience bakendeki na conscience libala ekomi lokola loisir, c'est-à-dire sans si libala les aime même pas pour bayaki na mot divorce osekoka mwasi moko divorça 4 fois 5 fois mot avortement ezali ba nouveau programme installé par l'homme blanc avortement biso yebaki yango te yango bozo komona lelo bato batikali ba inconscient to ya mortalité très élevée moto lobate te na tango ya bankoko ezalaki soko bilenge bazali kokufa mokolo akufa ingeta adui tango ebandeli bokoli bokokisi oze komona bakulutu bakolo mosusu bazali kosenga liwa lelo soko moto alekisi 1 siècle centenaire ezali kokamwisa bato ah koko ya kolite baindo balekaka na bango ba 100 wana ba 130 ba 140 ba 150 ans bazalaka ezali kokamwisa te mpo bazali kolia naturel yango lelo na loposo pembe lokola kendeki na conscience ya baindo tolobaki yango bato bakoma koteka na fulu bato baliaka na fulu bato bavivaka na fulu conscience ya loposo pembe conscience ya baindo bolimbisi loposo pembe akenda na yango loposo pembe ye na mandoki apesi moindo te moindo yambo balongola programme tata mokeli rébellion ezalaka te okopesa pe moindo mandoki te lelo moindo azali komituna te bayebisi ye tokofongolela o bacompte libota na ye koya na mikili ya poto sala rébellion moindo wana kotuna te na rébellion na koboma banani bandeko na nga baindo plus grave tango bazali kokanga bamboka na rébellion bamboka ezali bomengo baminere ezali kokenda pa loposo pembe ye bazali kosutirele ye bamiete tala niveau ya inconscience moindo atikali sans conscience alongoli kozala na ye tango tozali koloba conscience kozala na ye mwasi ya moindo atelemi na bacoin azali kobula ayebi kosala te énergie na ye makasi na ye sa makolo na ye bandeko bolimbisa tozali koenseigner aboyi koteka ndunda aboyi koteka malala bitabe te alingi amiteka mwasi yambo na ndako ya libala asilisa expérience yonso mokili ya loposo pembe akumbela biso azalaki kokanga basi ya baindo 9 mois na couvent kuna esika loposo pembe akolisaka mabina au feu du camp chaque week-end mwasi abalola loketo na miso ya bato lelo ekoma normal me na ntango ya bakoko na biso mwasi alekaka ya kotelema te liboso ya mibali batu azali koya ya kongumbama lelo bafemme soi-disant évolue bakoloba mais société nini wana ingeta société ya baconscient société ya bato ya mayele mais mwasi ya lelo azali inutile botala bo parcourir ba réseaux sociaux la femme se promène nue la femme s'expose nue nayebi te tala kaka soko bolumbu moko ebimi na réseaux sociaux epai ya baindo c'est-à-dire ekoala partager na vitesse moko koleka information nyonso nécessaire ekoya na mokili yango bomonaka baémission nete boye ezali kosouffrir na partage mpo yali conscience sikoyo baconscient bazali moke bainconscient nde batondi bainconscient nde bazingeli mokili moto moko apose telefone abandi kolakisa bino ndenge akiti na mbeto alongoli soko robe de nuit alongoli peignoir akoti na douche na mokili ya bato bandeko balandi
tozonga na esika tobungela recommandation ya tata kelili kona se totanga nsiku mia semono oyo batindi na nesongi ya nzela baye kozongisa bato conscient nzoto ya mwasi ekoki kozala expose te. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et alors détruire une femme, c'est détruire toute une nation. Moi, si je kumbaka bo moi na libumu. Moi, si je ko sa vie. Ce qu'on va détruire mon tazé ko sa vie, va détruire ba vie nyonso ezeko ya. Tolobaka basi ba botaka na ba césarienne te. Na yango césarienne. Là, on a dit qu'on peut s'habiller dans terme, pour comprendre que c'est un nouveau programme installé par l'homme blanc. Te to agi na basi ya mayele o ba botisaka. Ko bote zalaki entre la vie ou la mort. Te. Eze na bilia kaka nengo bandize mi nengo le yango. Mwana ta zalaki ko pesa position na makolo e ko balola ye akoya na motu. Ezena bilia régime alimentaire ya mwasi azemi mwana koki koya monene te na kati ya libumu yokanti ba césarienne à part nano lokoso na moyibi ya ben conscient mwana komi monene oh yo moko zeko kolia mabe pe me komi mokuse okoki kopusa mwana te okoki te bakolakisa pe ba technique te po balingi obota na césarienne po makoki emata mokili ya ben conscient. Na tango wana na mokili ya conscience tango toze ko vivre na programme ya tata kelili kolona se obino bolobaka nzambe baze ko sunga mwasi ya bota soka bandi zemi periode ya yambo eze na bilia soko apusani na deuxième période bakati bilei mususu akoti na bilei mususu eze na bankasa oyo koya ko faciliter naissance na ye période mokili ezalaki naturel moto aze kolia naturel lelo na mokili ya ben conscient ngana koma koyoka to memaki ndeko na biso no hôpital tango ba médecin ba talika na motuka babi oboyaki na ibembe ola tala mokili ya ben conscient nkufa ya moto ze kolobela eloko te na tango ya bankoko na biso ba yebaki soko molimo moko elongwe na mokili c'est toute une valeur o ebungi tata mokela tindaki bato bazangi tina te mabe tolme eleki bato baze kobota malelo bazangi tina po baze koya kofuta bakarma na bango bankoko bakimaki biloko wana lelo baopito ekoma na bapharmapoche infirmier médecin aze na pharmasac na ye ndenge aze kotambola na koma lekole ne na mokongo bankisi maladie muso zeko nécessité bankisi ya zena yango te mais pauvre il faut teka pour vivre il faut teka pour vivre botala bisika baze ko vivre na principe bisika baze ko vivre na botata mokeli na ino moto akwei prise en charge ezena ino bango aloba te bako pesa baswe soko a réussi ko loba bako tuna oze ko ka ndenge nini tokutaki oya ko kweya qu'est-ce qui s'est réellement passé et ki nini ana ebaki te na mona ki molili OK obela ka bo baze ko pesa baswe approprié kolia kutu d'abord garde malade alité obilia e utana ndako goliko sono ya kumbela yo te prise en charge assurée mais pas ina yo moindo olongwa conscient makambo yonso kei na mbongo mwasi ateki nzoto mpo na nini mbongo bamédecin bakomi lokoso mpo na nini mbongo bapoliticien moyibi mpo nini mbongo impolitesse ozali koyoka bachauffeur ndenge bafinganaka yango tolobaki na manaki eleki mboka ezanga nzambe mboka ezanga nzambe bato batikali bainconscient bato batikali bainconscient moto abosani ke naze mokonzi mpo bakonza mibali loposo mpe mbalongoli biso na mokili ya un pour tous dia elungila tolia ekokela etondisa te me ekokela amemi biso na chacun pour soi Dieu pour tous te biso baindo toaki na mokili ya ndenge wana te toaki na mokili ya un pour tous
nakolimbola mokili ya un pour tous. Mais moto a découvert Congo bololo. Elle a qui était. Soko na ndoto, soko na inspiration, na vision. Kasa oyo, eko bikisa ba maladie oyo. Mais lelo comment ya bato nyonso. Moto a découvert que ligorodo eko sisa kibeka. Mais na tango wana ko benga ligorodo te, benga ye mfumu. Soko ezalaki ndoto, soko ezalaki inspiration. Soko ezalaki ndoto. Ye moto alotaki, po témoin ya ndoto ya moto azalaka te. Ye moto alotaki. Mais lelo ekomi ya bato nyonso soko mwana beli kibeka, oke na ye na médecine soi-disant moderne akokufa. Po makile ko banda kosila. Il faut zonga na méthode ya bonkoko kuna esika bakosalisa ye ekei pona libela. Un pour tous. Un pour tous. Motazwaka formule ya manioko. Peu comme un foufou, elle a la maille mikolomi sato, tandana moye kauka, tuta, mais maille belango fetoka, à 100 degrés Celsius. Wana, moto par inspiration, to par noto, amoni. Mais le lopo ya bato yonso. Moto sali avion, moto sali motukato. Kepena bandakisa. Pour le moment, mokili, elle a un pour tous. Et non chacun pour soi. Mais le poso pembe sima yako formaté bayindo to tikali sans programme, sans référence. Aye ko installer programme menaye. Aye ko installer programme menaye. Moto ibilipa akei prison makala. Moto a détourné 200-300 millions abîmé à 8 postes supérieurs. Mokili ya ben conscient. Mokili ya ben conscient. Peuple azé ko nyo kwama. Peuple azé ko nyo kwama. Mais ba continuer basé ko sala folie. Est-ce que bande ko nangai so frère tozé ko poussana na ko sukisa manaka na biso. Est-ce que si bon mona ba dirigeant européen, ba dirigeant asiatique. Ba ko bomba ba mbongo pe basi na bango na Afrika. Basé ko lukela mbongo na Afrika, basé ko exploiter ba minerai en Afrique. Mais mosala na bango kotinda mbongo na bamboka na bango. Mabota na bango ezena bamboka na bango. Mais yo moindo. Inconscient. Inconscient. Nenge ka koleki député. La première des choses, le roi va faciliter une obstention, il y a visa. Oluki visa. Vacances parlementaires. Ozonga kana base te. Mikili ya poto. Inconscience. Mais ndana ebite moindo wana na tangwa botata mokeli bandeko balandi. Alaki motaze ko vivre na tata keli likolo na se au fait. Ako ibeloko ya motote po yebi aloni. Ako buka yango principe wana bankoko bayebaki. Moto ako buka oyo aloni. Mais lelo basé ko loba plus de 12 millions de Congolais bakufi na est de la République démocratique à Congo. Awa na capitale, ba hôtel plein, ba bar plein. Est-ce que tu es conscient? C'est inconscience. Nouveau programme installé par l'homme blanc. Bato bakani sakate. Bato bakani sakate. Moto ya zeko violet. Ndeko na moindo. Telo poso pembe na batemi na sima pesi mandoki. Bomande kona yo. Violet ndeko na yo. Vaccin zeko ya. To vivaka pe awa. Na bangolo poso pembe. Mais beaucoup de vaccin wane ko beta makake pa ya bana ba indo. Telo kwa to saka ben inconscient. Moto ko tuna te mpo nini vaccin oyo soko mo PPZ mabe awa na République démocratique ya Congo. C'est-à-dire na lo poso pembe ba pe maka mo pepe wana ya mabe. Mais qu'est-ce qui fait que vaccin oyo yawa bana na bango bana expatrié ba ko joyango te kaka be bana ya ba indo. Te moto ko tuna te. Ministre azeko souhaiter ministre santé bien sûr. Azeko souhaiter na tango na ye ba beta kutu vaccin ta 8 fois pour ça accompagner na misolo. Bande konanga to sala nano calcul moko brutal. To sala calcul brutal. Loposo pembe abomaka ba indo yo kaka mawate. Azalaka na projet mobimba extermination ya race noire. Tozui na tango wana. Atekaka biso na bakadona na munoko.
loposo pemba yekoli gynécologie na nzoto ya mwasi ya moyindo sans anesthésie. Bazaki kochola moyindo oka capacité yango abotaka ebele. Bakata biloko ya femme africaine ya nzoto azeko tala. Po ba découvrir organisme ya mwasi ya moyindo. Bande ko balandi biloko tolobaka yango tosengaki botika na ino oyo bozeko sala bolanda biso. Ayoki moyindo wana mawate. Loposo pemba tia bayindo na zo. Atia bayindo na zo. Na hiver. Moyindo bolumbu. Par rapport ya forme ya mwasi africaine. Par rapport ya taille ya homme africain. Ati bango na zo. Na banyama. Na cage. Bazeko ya kotala. Ayoka yo mawate. Moyindo wana, bolimbisi loposo pembe wana, asalaka mandoki, champ d'expérimentation. Esika komekela mandoki na ye, awe pai na yo na Afrique. Asali virus, na antivirus. Esika komekela virus na ye, epai na yo moyindo. Asali microbe, asali na antidote nango. Esika koya komekela yango, epai na yo moyindo. Tolamuki tongo moko loposo pemba lobi alingaka biso mingi asali vaccin o ekutaka yo tant de milliards amatisi yango na avion accompagné na misolo bato bakenda ko beta ba vaccin wana mine de rien bazwaka ba 15-20 dollars le jour. Est-ce que vous avez comprendre théâtre imbwa o bokoloko soko yo ko pesa ebilia akoluka ti azolo akoluka sosola comprendre sur réellement ezebile ya malamu. Mais moyindo sans conscience. Na nouveau programme le poso pemba tia. Moyindo sosola te. Moyindo sosola te. Bato ba eko sala ba supermarché. Ba expatrié wana. Soke sali ke biloko expiré. Bazeko luka kaka bayindo. Po ba modifier ba date d'expiration. Par exemple les sardines, ba chocolat, ba biscuit, ba beurre, oyo yonso ba tiaka date d'expiration. Basé ko bongo la yango ba date. Kisi ya komela. Expiré pa ina bango. Destination en Afrique. Ba dirigeant ba retourna te. Ba dirigeant ba retourna te. Mboka ya ba inconscient. Mboka ya ba inconscient. Inconscient so wana to zongi yango tolobi ezalaki tango loposo pemba formaté ba indo. Alongoli moindo acteur ya mokili akomisi moindo observateur. Akroyaka na sali moko imaginaire. Mokolo moko nzambe akosala. Mokolo moko nzambe akosala. Asokwa dana eve bali ambumate ndenge to fandi kaka botolobi loso na madesu ekitawa ekiti. Eze mawa. Tala makani. Oka pasteur moko ya libandi ebele boye. O eze libandi te bolimbi so eze kolo kolo. Oka papa moko ya mokolo ya pasteur ya libandi. Aze koyebisa bandimi na ye. Soko dana efe bali ya mbumate olobi loso na madesu ekita wa mbele kiti. Ola. Na loso yango na madesu yango balambi wapi? Balambi na mapata na makala ndenge nini loso yango na madesu yaki na tango dana efe to eli molia. Tala niveau ba memi bayindo. Tala niveau ba memi bayindo. Biso nyonso to uti na koko moko Adamo na Eva. Bandeko balandi. Ata bazangisi biso conscience estina suka. Chinois moko ye wana kenda ta na tongo moko sika baze kosala banzila. Kenda nanu mituti sana chinois moko boye senga na bandeko baze wana pesa bango soko telefone loba bakanga bino photo. Otala na ino yo na chinois soko boko iko uta na nkoko moko.
bandeko balandi te tozonga na ba valeur na biso yango ne songa nzila balobi vutuka vana mpambu vidila tozonga na esika tobungela esika loposo pembe ya formataki biso esika totikaki mayele esika totikaki bomoto esika totikaki kozala na biso moyindo comme observateur atangaka po aloba bien langue ya Voltaire moto azali koloba français bien ye wana moto ya valeur moto nyonso ata alobi libanda surtout na bome politique soko akoti moyibi ya mbongo soko akoti moyibi ya mbongo moto azali kokoka te kocomprendre mais ndenge nini na nga moko nayiba 200 millions mais pour courant ekota Kinshasa te Congo central ekoma na port ya Matadi c'est moins de 180 millions de dollars mais moto moko ayibi 200 millions bandeko balandi bakoko na biso bazalaki komona botata mokeli bati esika po amonisa mosala lelo patron engagé moto wana kotala te ke bazwinga na pamba te akomi magouillère na kati entreprise nzoka yebi te tata keli kona salingaki ya kota wana basangisa mayele kolandela pe likabo na ye na kolo mosala ebota misala esunga pe bandeko mosusu te ayei nde po akoyisa kolo mosala nzoka nde tango bankoko bayebaki spiritualité ayebi ke eze niongo oyo akolinga kuta ta kokota te na seconde oyo akolinga ta kokota te mokili ya baconscient ya bankoko na biso baliaka naturel akuti nyama mikufeli na yango moko akolia te po ayebi te nyama ekufi na maladi nini eloko ya mabeto ndenge ni akolia te mais lelo baze kotindela bato bakwisi soko tokisi makasi ekomi potopoto otokisi makasi ekomi potopoto baze kotindela bato ba Saint-Charles lelo batindaka biloko moko awa soi-disant ngombe banika nani témoin tozongi loposo pembe wana oyo atindaka bamaladi ekoboma bayindo oyo aka komeka mandoki na ye epai ya bayindo akoki pa nikela ngombe soko ye moko ngombe anga twaka na pasi te personne en parle bisi mokili ya ba inconscient yango boze komona message ane songa nzile ezeko souffrir inconscience ezeko vivre na engrais chimique makambo ya ntina boye bato baze kotala yango à de milliers de kilomètres à distance moto akapusa na te tolobaki yango pe na manaka eleki nesonga nzila bafandi ba concevoir programme ya nouvelle citoyenneté moto ya sika na société na ye po tombo la société po bongisa environnement na ye po ye ba ko soutenir bo konzi ya ba konzi na ye po eze bo konzi na ye te ba ye bazalaki na tango wana sina tanga kombo lelo na épargner peut-être bazwa projet bamoni kaka mbongo bato bavizaka kaka misolo seul et l'unique moto ayebaki programme wana ezalaki bango mei nesongi ya nzila tango boluki bodetourne bango te mboka nini okokima ezanga mopepe tala programme wana ekenda efunga ndenge tolobaka esimba te nouvelle citoyenneté badirigeant bazali koyoka donc soko moto akomi inconscient bandeko balandi azali kotala kasi azali komona te po soko bato bazalaki kotala pe komona tokoliki ya lelo nesongi ya nzila fo bazala entouré mokonzi nyonso soko azwi bokonzi ndenge kaka bazali kopesa ye nomination na basecteur nyonso il faut akima mbango epai ya nesongi ya nzila sika wana kosala ndenge orientation na secteur na ye mais tofanda awa te nesonga nzila basimbi makambo ya bale basimbi makambo ya ndembo mokili mobimba balobi boye
c'est le bango. Balobi te, gouvernement zalaka na nyongo. Ya ba champion en 74. Pe nyongo ya mibale. Ya ba mondialiste. Bo repare. Soko bo repare te eloko yalité. Gouvernement tite tutesse. Abimisi ba millions et des millions. Ba sangisi banganga. Soko ebika ko bimisa milinga na zolo ba juyo. Oyebi ko bimisa milinga na matoyi ba juyo. Oyebi ko sala soko eloko nini ba juyo. Combien de années auto bimisi ba millions to juika ka beshek. Te mboka ya inconscient. Moto ko kokate ko tourner miso et pas lobiko ezali. Yango même bana Israël batikaka Josie akufa na croix. Ba bosani ke ba lakaka bango. Nzamba kozala kati na bango. Yango boze komona telelo ba pesi 6 avril mokolo ya combat ya fumuki mbangu. Mais intellectuel, lutte intellectuelle, nano ba lukite ba sali pe makasi te ba yeba. Combat yango ya fumuki mbangu ezalaki nini? Mais combat ya fumuki mbangu ezalaki po yo lutte intellectuelle. Olongo auxiliaire, olongo inconscient. Otanga te pour maîtriser français. Mais ba tanga ka po milongola na pas chou ezingeli bino. Bande ko balandi to komi ko bende suka. Loposo Pemba yaki pa ya baindo a formaté biso, a installé nouveau programme na ye, o ya contrôla ka biso. Alingaka tolo bandenge ya tikati na biso. Yango bomona Mbuta Lumumba bakenda mbeka. Po balobate selon programme ya Loposo Pembe. Mouze Kabila kembeka po balobate selon programme ya Loposo Pembe. Soko Loposo Pemba tomboli moto, c'est que marionnette na ye, auxiliaire na ye, azeko sunga verbe na ye ezwa sens. Yango Loposo Pemba kokate ko supporter Bambuta Sankara, Bambuta Kwame Nkrumah. A kokate po ba kotakate na formatage na ye mobimba, batikalaka na sens. Ofandi na ndako zeko landa biso. Lelo tolingaki tolakisa bino. Loposo Pembe but principal na ye alongola baindo conscience. Poko tuna mituna. Pona nini ba film atinda ke pai na biso. Bolumbo rendez-vous. C'est quelle éducation? Po nini fona longola pideur. Po nini nga femme africaine na tambola bolumbu. Te soko zena conscience soko tuna mituna. Aboya ki ozala na conscience. Alobina yo suivez la mode sinon quittez le monde. Wana inconscience totale. Mode ango nini? Pantalon kati kati lokwa moto liboma. Po moto liboma ndazalaka inconscient. Ok, te koli na fulu. Eze kolobela we lokote. Ba bourgmestre. Ba chef du quartier. Wenze likolo ya fulu. Ndunda likolo ya fulu. Malala likolo ya fulu. Bomo ya bato likolo ya fulu. Mbule zeko beta bato bafunguli ba toilette na bango. Esika mbule ko sukela, esika ba déchet na bango ko sukela. Botala niveau ya inconscience. Botala niveau ya inconscience. Gouvernement lelo 4 mois et demi ekobimana yango te. Po nini ba homme politique nan a dû gain de cause na yete. Nan se retrouver te. Yo population kufa ndengo ko kufa. Dollar mata ndenge ko mata. Ba hôpitaux et facturé ndengo ko facturé. Ba tomosu bazé ko kufa pona ko zanga epikanye. Ça ne coûte que 350 francs. Oh le long bisika mosu 500 francs. Même mon tazé dans le secteur il y a santé a détourné 60 millions de dollars. Et kenda bateau et tikala bateau. Bo souffre to kabona po ya mokolo mwalelo. Bolanda kibiso lolenge longobani. Bozongisi matondo na bandeko basunga kibiso kuna na sima matala tala tozala ki bongo
na ndeko ngala zumbu notre dipro poninité le superlatif bangonde ba sunga kibiso na matala tala matondo na nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola na kokaka mawa ya baindo ya kokelaka mpo ya biso etando yo vuva mo télévision etando ya bwanya pe ya mayele ya baindo biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko eko bakobila o mabota mabino tokutani na mbalezeko ya na masolo mosusu baindo bolamuka moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo quiero que Kiko lo bango, que va a